mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesana kokutana biso na bino esengo ya seza ya ngai bandimi ya komona bandimi nyonso tu ya tokomo wapi télévision na ya ndeko Eliezer tokokoma na benga bino bandimi pour parce que oza fidèle ya kolanda na ya kolandela ba information ya mboka na biso Congo mboka na bino mboka na ngai mboka na biso nyonso tu lelo naza awa na avenue Marine numéro 72 commune ya Ngalema Arrêt Kinzonzi, non loin d'Arrêt Kinzonzi. Kinzonzi, ça Congo, il y a un grand professeur, il y a un bon Biso Congo. Donc, ce qu'on a, il peine comme université, mais tout cas, il y a les Awana, aux autres de Delvo, aux autres de Kitambo, aux autres de Ropengaba, aux autres de Selimbao. Mais le but est, dans la besoin de Luka, référence, un grand professeur à Tika Biso personnel, un grand scientifique à Boka Biso Congo. Marine Septandé, Nini Teo Kosala Arban de Konangai, de Sarabino. Il faut soutenir les Congolais. Consommons Congolais. Et c'est la maman de la biso, de la biso à moi si. Ou à Zuma Kanisi, il y a concept ça, les Congolais, les Congoman, on a Bengaka, les Congoman. À Sali, les Kanisi. Bande Konangai, voilà l'émission pour le Malelo, pour concept la Makasi. Maman Oyo a Benjamin à Congo, ya maman Pascaline Monsolo. A Fanny Namboka Congo, à Koi. A spécial sur Malibanda Mboka. Tu vois que bandeko mingi ba Malibanda Mboka soyi na Congo, na zanga ba chantier. Mikolo za sema ya sele, na ke sele na ke kikole. Ezaka sele kikole, sele kikole. Mais maman wa uti bikila poto na kata Congo. Nini wa même biso ba Congolais. To linga ba Congolais ba bimaka to bimi et puis na mo expérience. Muke o sa port na Mboka na Congo. Na c'est pour la première langage ya mokonza Mboka Fati Beton, mukwa tombolo. Ale bandeko na ngabo za libanda. Boti la kaka na kofinga kana kusala ba critique ozona makanisi ya kobakisa pona développement ya mboka na Congo yakawa to sangisa na mayele wana to sangana musafi moko sur le longité 5 de sur le long to sangisa mayele to faire développer mboka na biso Congo mais moni maman moko aye koluka biso bolandaka ndeko Eliezer extérieur à confinement alobaka ki ezina maman moko na papa moko bazuma kanisi ya ko développer omoni o piodi o kovi o nuna bitekute o matembele o yondo linga musaka bakomi kozwa yango ekomi ba sécher yango atana enveloppe ndito kabula mbongo o mema fumbwa na yo ko mema kovi o mema nini ngai o mema matembele kana enveloppe o nozo pesa mtu mbongo o pesa mtu cadeau ya kovi pesa mtu cadeau ya pondo mais na carte ya Facebook na ba koma pondu Maman Monsolo Kamanda Facebook na bango mais awa naza face il y a géniteur congolaise ou azuma kanisi ya ko inventer le komoko na Congo na ebite soke zelangan mais na kosenga ministre ya commerce extérieur ministre ya agriculture ministre ya petite et moyenne entreprise bola na émission oyo bon mais mo konza mboka vrai message ni ndio pesa mkolo malelo na kotika le temps 3 ministres wana bozala 3 mois so to suite te ngai moko na konela cabinet na bila to na bino bozala ministre ya ba Gabon ya ba Cameroun to bozala ministre ya Congo parce que makanisi ya boyo komona ndeko ya mwasa ministre ya mazuta ebele et puis ayi na kata mboka na biso Congo il faut biso to zo terre faire développer to na souci ya développement mboka na biso Congo mbote mama mbote mingi papa Didier bonne santé santé za bien. Oui, qu'on se présente, on a massacré mon petit comme ya kombo na ngai maman Pascaline Monsolo nazali a veuve ya papa Kamanda Guy Kamanda. Ok maman Bote papa Didier ngai kombo na ngai zali maman Joëla Mongelo on nazali coordonnatrice na kati ya établissement Pascaline Monsolo. Ok merci maman baba ndiko na boyo ningi ba se présenter Maman Pascaline Monsolo, oui, pas naïro. Tout le monde, plateau à décorer. Mais quand on explique sur ma caniso, baninga ne va pas utiliser la poto, mais que l'on soit baillé ça va pas chanter. Nous sommes na Pascal, nous sommes na Bassine. Pour me connaître ça c'est maloko. Mais yo le kende kuna oyemba mona innovation. Ma caniso nous tu vois. Merci papa Didier. Makanisi oyo soki na lobi na bandango to bandaki yango na apôtre mobali nanga
à partir ya 2014. Alors tobandaki yango na souci ya komona ke tovandi libanda toza kolia mingi biloko eza kouta na mboka mosusu mpe biloko wana baza kolela biso ezozala na bacondition mosusu soki omoni te eloko oza kolia oyebi te soki ozolia pondu ya solo tolia matembele tobi te kuto nini. Alors na papa mpe asona mesika azalaki nazwaki likanisi oyo a partir ya bamama ndenge nazalaki na Équateur puisque na travail kuna mingi en tant que ex-religieuse nazalaki na contact mingi social na bato nazalaki na poto il y avait tout le temps bato baza kosenga mbongo bamama baza komilela mpona bana na classe. Alors après nazwi likanisi na bi te non bango baza na richesse moko bafandi na yango baza koyeba te est-ce que totikalaka kolia biloko ezowuta libanda on peut aussi essayer na kozwa technologie naturelle ya moi mpona koluka kotransforme mpe koconserve babiloko bango baza nango partout mpo ekenda mpe na poto etekama mpo te mbongo mpe ezonga ecréer quand même quelque chose de valeur mpona bango. Nde yango wana tobandaki likanisi oyo tobandi yango ngai moto na bandi kotinda mbongo soki natindi mbongo bamama basali essai et erreur pendant au moins naloba te pendant 5 ans et demi nde na bandaki au travail nango ekomaki nano mpenza consommable te bato oyo basombaki bapremier produit mpo te napesa mpe bamama mpo bakotisa yango na kati ya nzungu na bango c'était vraiment un problème mpona koconvaincre bato. Mais na confinement nde sikoyo toyei kozwa produit oyo boye efandi koyo nabenga ndeko désert mpo te na explike ye ezalaki bongo baproduit nini na baproduit nini toyei koyeba parce que ntango mosusu osalaka ngai ntango mosusu expérience ozaka na pondu bakenda koexplize baproduit nini na baproduit nini yango wana soki otali na Facebook okomona te tokomi wana juste pondu mama mosolo kamanda c'est parce que base na biso ebandaki na pondu. Quand on réussit pondu na montre or comme on réussit pondu on peut aussi réussir bitekuteko to réussir bitekuteko na ke na bito ko po sala matembele to ko sala ngai to ko sala bilolo to ko sala maika c'est-à-dire que bandunda nyonso to ko sala pe mosaka puisque mosaka to zaki ko lié la biso na ba boîte moso ya mosaka soko fungolo tali na kati ko bate za mosaka ya solo et puis bisika bala ko sala ngo ba photo moso to za komono ozokomi tuna te eloko nini naza kolia tobi te non on peut faire aussi mosaka na bambila ya kitoko ya Congo nde yango wana tosali bagame oyo nyonso boza komona lelo efandi. Est-ce que c'est la facilité ya koleka nango libanda mboka na biso Congo ba enveloppe oyo tozomona oyo soki na sombi depuis que nga nazalaka na mikili ntango so ya Angola ntango so nazala na Belgique nangi nazwa enveloppe oyo nazwa na kati ya sac ya bilamba na ngai koleka. En tout cas mpona facilité namoni problème eza te biloko eza koleka deja na mikili namoni bato oyo toza kotravaille na bango mama Juela Patrick bakoki koexplike na place wana nga nafandi libanda me nazokomona bandeko na biso ya Amérique, Canada, Australie soki basengeli na produit baza kobenga mama Juela to Patrick batiki juste adresse batiki yango na poste puisque ça ne pèse pas aussi eza na kilo te soki olobi tozwa produit à 1 kilo 2 kilo oza mpena na volume ya monene puisque soki ozwi produit oyo 1 kilo otia yango na mai ça multiplie ça gonfle fois 5 fois 6 na ebele alors batia yango kaka na poste mpe eza kokoma puisque toza korespecte nini norme ya emballage écologique. Ok mama nazo na ngai bana biloko oyo bakongole mikolo oyo eza langage moto tozosala mikolo oyo nalinga nalia bio tozobanga bamélange na biloko mosusu parce que eza baproduit chimique. Est-ce que mélange na yo oyo produit chimique eza te parce que tozobanga bacirrhose de foie bacancer na kati yabo ezalaka bio na bio to babiloko mosusu osali basolution kuna na kati. Effectivement soki kobanga biso tozalaki kobanga à partir ya idée oyo ndenge nazwaki mpo biloko toza kolia eza congélé oyeba te ekotaki na conteneur moko nini mpe basalaki yango conservation na produit nini yango wana omoni na topréféraki na fe papa ke tobanda kozwa baproduit oyo eza kouta na intérieur du Congo place oyo
bato bayebi nanu kosalela baengrais chimique te to valoriser bafeuille na bango parce que balonaka bafeuille ebele mais basalelaka juste ya moke mpo balia. Ok, les restes wana ce sont des feuilles bioécologiques nyonso ekomaka matiti bakati batombi nde yango wana toke kosala yango kuna na bamama na Gemena na Lisala na Bumba. Alors toza pe na possibilité que lobby ce que ekoki to étendre yango bato nyonso baza na village bakoki kosala ke baproduit écologique tozwa yango mokili mobima sans problème. Maman yo bimi libanda mboka okepena ndenge kongo alingaka dans développement ou évoluer libanda mboka makanisi ozonga na Gemena na Lisala ozoka ndenge. Oui, nazalaki makanisi wana dans le sens que pauvreté eleki na mboka. Matsa mova muke. Nazalaki makanisi wana dans le sens que pauvreté eleki na mboka. Or que tokoki kozala ba pauvreté, surtout ba mama baza na village, ba fille mère, ba veuve comme ngai, ba jeune mosusu, bazo mikela ko kosala te. Or mabele ezali. Mabele wana na biso kuna na village kuna surtout na Équateur, ezala na ba Congo awa. Mabele wana esengeleke tete moto asala ba krobasi ebele te. Atika kanduna na lelo dans 2 semaines azui bitekuteko. Alors il faut ça la pete et créer emploi. Et créer emploi na maloba ya première dame de nalandaka ye pour la première fois sika ki ko sala discours na Belgique asenga ki na biso ba maman bo botoza na ba idée to ya ko salisa pour te créer emploi pe pona mboka. Ezala papa mokonzi ndenge moko béton fati béton ndenge moko. Alors yango na tulaki likanisi wana pote to banda kuna to valoriser bango pomba pondu mosusu oyo euti na village moko kula musika komulango Egodomo na kanisi oyo karonante Egodomo oyo karonante village wana eza musika na kati ya mai oleki makanza ozwi babwato potoyeba okei na babomboma banini kuna bango kuna bazalaka na ni na camion bamonaka yango te nzela ya motuka eza te bazalaka na bwato et puis nakende kosala site mosusu kuna mpona koforme bamama pour la première fois mama mosusu aye kotanga mbongo 20 000 francs congolais abengi nga na telefone aza kolela ke na bafeuille oyo boye abwakaka tovalorize yango. Pourquoi il koki kokende au fin fond pour créer emploi na mutu nyonso. Ok, désolé ce que pas de maman to kena pamba maman Joëla mbote maman Joëla. Nous avons représentant ya maman Pascaline na kati ya Congo. Ba produit oyo na kisasa ce que balimba zo yango parce que ba de bazo na biso omoni tozava tout le temps sur que des aéroports ce jour il y a vol international. Bande ko nyos ba glacière. Tala minene zaka mbisa okauka matembele ngai épinard dongo tala glacière minene maintenant si les locaux yo glacière cop nango maman Pascaline asukisi yango congolaise donc cop à glacière ko bossa parce que nango zaka boye na une valise ya bilamba na ngai to ya basapatu na ngai na 4 chasseurs pour lunati na oya bilamba na 4 chasseurs fumbo na ti na évoluer malemi ole la na valise ya bilamba na glacière donc glacière bye maman Pascaline maman Joëla soki balingi bazwa bino na ville kisasa bakozonde précisément place même. Merci beaucoup papa Didier. Ah on a mboka Kinshasa soki oza na procès ya kozwa produit na biso oki kokende na supermarché mabele cop oyo ezwami na rond-point Willery juste kaka na esika oyo bato bazwaka transport mpo ya kokende boulevard bomona supermarché bakomi supermarché mabele cop wana bokoretrouve baproduit na biso epe lisusu bokoki koretrouve yango na Royal juste à côté ya immeuble du gouvernement toza na représentation mosusu wana eza FEFCO o biso pe établissement Pascaline Monsoro toza faire partie na kati ya structure wana eza structure ya femme congolaise oyo baza na kati ya transformation lisusu ya ba produit na biso congolais donc toza na représentation na biso mosusu kuna beaucoup ta pe ba produit na biso na kati ya FEFCO oyo eza présidé par maman Marie-Hélène Royi ba produit ya établissement ya biso eza pe kuna. OK maman on va canaliser dessus maman Pascaline Zoloma il faut encourager à sa congolaise
auti mikili ya poto aye bandeko mususu bayi na poto bayi na kisasa bazana makambo salaka mais il y a une innovation aye ko baza plus to landaka biso yesu mokonza mboka tanga lobaki ba congolais bazali banda mboka baya yo tam susu la ministre ya petit moyen entreprise ministre ya commerce extérieur ye moko mokonza mboka moko atombolo caméra ya mwana pesa message parce que yenda lobaki yango ekokisa mito moni fumbwa pondu ekomi séché mwana mboka ina makaniso kala yepesa message directement ayi bakezela bandeko bayi déjà bazana kisasa oui papa Félix Tshisekedi na mbela oya lancaki na peuple congolais de façon que ba onyo surtout bazana libanda baya ko investir pe na kati ya mboka Congo. Maman Pascaline Mosolo a répondre na mbela wana aye ko investir na kati ya transformation agroalimentaire. Alors to sengi na gouvernement na biso soki bakoki ko soutenir biso pour un projet parce que nous sommes un peu limités par nos moyens parce que tout ça n'a pas ça que peuple congolais mobimba a consommé non seulement congolais mais mokili mobimba ba consommer ba produit na biso parce que c'est ça ba produit moko za bio lolenge maman Pascaline a utaki ko expliquer biso awa eza ba produit oyo toza ko récolter on a ba terre na biso oyo eza fertile oyo mabele na biso moko ya Équateur mabele oyo toza même pas la besoin ya kotia ba engrais chimique eza terre moko ata bwaki no kaka mwana allié ata paipai abwaki boye paipai eboti. Donc, au sein de la présidence de la République et tous les gouvernements vraiment va soutenir biso parce que nous avons besoin que le projet OE qui est de l'avant, étranger va pouvoir consommer des produits OE bio pour la consommation. Numéro de contact nayo, so ba kimba jouer dans la singa parce que tu veux que mboka na biso Congo, ils ont makambo les muso apoza na musika, na benga ngama mama jouer là, donc ça pose à passer dans la singa, en ligne, na ko sa commande na ngai. Ok, numéro na biso ya téléphone, qui pose biso na plus 243 au code na mboka na biso 81 588 99 99 81 588 99 99. Ok, merci. Deux ans qu'on n'a pas de Patrick. Il y a une mécanicien, maman le vit depuis 2014. Merci d'abord on a pesa biso libako ya ko exprimer eloko yuboye to bandaki ko bango siba mais lelo et comme ko bimana bitando mike et batenu surtout ayoka biso. En fait, likanisi oyo boye et outil et à partir ya ndeko maman Pascaline. Tellement abningi bandaki ko lia bandaki ko somba biloko azali ko importer yango à partir ya nini na Vietnam banini bandaki ko somba ba pondu kuna. Dès ko musupe avandi abi mais pourquoi pas ngape na kuki ko mema biloko na biso ya mboka ekende kuna ne pa na biso. Et maintenant maintenant na ko mema pondu yango eko melanga na Norvège ndengeni. C'est à partir de là que l'ikanisi et bandiko ça l'a développé jusqu'à ce que tu aies beaucoup mana pondu séché boye. Mais pondu séché oyo boye ezali un processus à longue haleine. C'est-à-dire imaginez-vous depuis 2014 jusqu'à 2019 vous avez toujours un essai erreur. Pour ça il jusqu'à ce que tu aies maintenir technique voilà et lelo to komi to élargir yango na bagame belé ya baleki. En fait, objectif il y a eloko ezali que et créer une valeur, une chaîne de valeur. Non seulement une chaîne de valeur, d'aider ce qu'on dit par exemple Namboka Lokwa Namboka Nabiso Kinshasa. Vous imaginez que au continent l'alimentation tout aux Anambra. Nous consommons plus l'étranger que les Congolais. Et ce que l'État congolais ensemble Nabiso a pessi makoki oyo keto développer à Molissus davantage. Non seulement que vous créez une valeur ajoutée, mais vous créez des ressources bon parce que lobby Congo a kobanda koteka non seulement diamant à koteka non seulement mabaya mais Congo peut a koma koteka ba légumes na étranger. Et d'aider ce qui est plus capital
nayebi te soki na mboka na biso tosi tosala réserve stratégique. Supposons que bakangi ba frontière nyonso na Congo, parce que biso mesana buka lelo lia lelo et que bakangi ba frontière surtout à Congo to vivre nini bato to bakufa. Et voilà une opportunité pour le gouvernement congolais apesa biso bakoki oyo boy à partir na yango tokoki gouvernement ko créer ba réserve stratégique ezala pour l'armée ezala pour na situation moko catastrophe moko na tirer le coup souvent ba mela ka biso ka loso na madeso souvent mais batika ko mela biso légume batika ko meba ba mbisi te menzo kana so ozui pondu na madeso olambi ya molei na loso o écrit selo ko mosusu oli ko pesa moto kwa madeso ali ya madeso na loso. Et voilà les canisiers. Ok, les canisiers aussi parce que moi na minute on dit na Kisasa bazone nyonso basala kabilanga ils ont déjà techniquement banda kabana. Na Kisasa tout ça problème même matem na Kisasa na souté. Même ngai na Kisasa za raté. Place balon na ngo ba biloko nyonso ko banda kabana. Même canisier mama ina ngonde ko na ngai ya na lingi otana ba tout bazo gérer mboka Congo. Gouvernement national ya Congo. Au ça un message parce que ma canisier même gouvernement akoya akutana na mekosolo na bino ki sasa zona problème ma place ville les assusté ba bilanga nyonso ko banda ka bato to ko mo le mindi nezo ta Brazzaville o ke na makanisio yo to bien ko ta gemena no ye boye déjà donc to ko ba na biso on le to na wenze tout des assusté nous ne ko na wenze 12h 13h nous ne parce que bato basé belé biloko za muté ba terrain mo bi da ki sasa za assusté et dans le côté la gouvernement ministre petit moyen entreprise on est makamunaïti ministre a commerce extérieur chef d'état il mora le banca bino ba diaspora bot kaka ba critique te boya na makanisme bino to tela en pratique to développer pour la biso Congo comment on pratique au talier vous avez message moko aye ba dina congolaise moko aye makanisme ya vote. Papa Didier, merci beaucoup. Excellence. Aussi pour ça l'expérience avec seulement 11 kilos, il y a Pondou, mais tout ça là qui donne la prise na bandeko ya les amis de prison, mais tout les 11 kilos ya Pondou ceci, mais tout les ici au moins 700 et quelques prisonniers na Makala. Na 11 kilos ya Pondou. 11 kilos ya Pondou. Tout les ça 700 et quelques personnes na Makala. C'est pour dire que les alliés projet Oyoboye pour ceux qui bokolinga bokutana na biso total ndenge nini tokoki oyo en fait bakoki ko s'approprier nango non seulement na Kinshasa mais na étendue mobimba ya Congo parce que il y a éducation. Nous devons former les gens na ba technique wana comment ba procéder pour que ba komisa ya ndenge za. Ce n'est pas facile. Et là, on te pose un abino, voilà une opportunité. Ce qui va dire qu'on a vu sur Goma, l'homme va couper Kinzala, na partie à Nira Goma, ba cendre et à volcan surtout, ba légumes tu as qui sauté, ba légumes tu as qui pollué. Donc on na base et l'eau pour oyoboye, même les situations n'y sont plus comme la Congo cannabis. L'État congolais a allé en mesure pour faire face à condition qu'il y ait une réserve stratégique. Et voilà une occasion pour le gouvernement congolais à ça la réserve stratégique, il y a des guides pour la éventualité sur le Congo. Merci de Patrick. Bande de Konanga, dans la télévision, même la Kassai, parce qu'il y a un problème dossier alimentaire, parce qu'il y a un problème sérieux à bloc congolais. Mais c'est la Congolaise qui a télémi. Émission, dans le bande de Konanga, présidence de la République, présidence comme institution. Aussi Assemblée nationale, aussi Sénat, aussi gouvernement à Saint-Malokonde, premier warrior, et pas warrior bien sûr en Boka Congo. Et mission où ils ont dédié pas na bino ba autorité en Boka Congo. Na yebi ke ils ont ministre moka yebisanga ministre congolais. O ato fingino nga yebi ke ngana ndako na Canal Plus, na ka bachela ba Côte d'Ivoire, et ba Sénégal, et ba Brazzaville. Mais ministre ya Congo, azo mission ya Boka Congo. Yoka langage azo yebisanga ngai na ka bachela ba Côte d'Ivoire ba Sénégal ministre congolais mais na bosala ba ministre ya Congo ba Congo man ça o ba des pères et des mères
au Noël tu as le bas makila izo le bas so on a émission oyo bon ça t'a quelque chose na kasai ba baso là nzala mais papa ou tu koloba 11 kilos il est 700 personnes 11 kilos na bango ya ba chasse il est 700 personnes c'est ce que ça a dit 24 kilos kasai nous a combien de bateaux vous avez la solution c'est la Congo il y a des ennemis à Congo ennemis à Congolais ils habitent à Congolais nous pas faire évoluer Congo ils sera Congolais bande ko nanga développement à Congo ils na pototé ils na États-Unis les alliés Congolais c'est bande ngena biso bazoya bazana makanisa bazoya nango mais ils ta makanisa il y a faire développer mboka Congo dossier à classer bobo sena yango avec comme kaka boro 11 kilos kana carton na sac na bilamba ils ont pesé quand au tient la sac malamoko bomoninga wana malembe mama otali caméra na biso se beta masolo mokonza mboka beng saka batu baya yo okoti okomi na air wana to le blanc makambu ya makaniso zwaki ya pondu mama mosolo pondu mama mosolo kamanda na Facebook munyo so obeta amoni biloko ebimi pona nini pondu séché parce que nakata pondu na mama dembele banganga ipezali pona soka na pondu wana non parce que les bosso au monde qui biso ba congolais to lia ka pondu ko le ka ba légumes nyaso ya wana mono kite ya mbito bana na ba légumes mosusu soki to réussir pondu eza base pona oyo so to etikali ya wana to bandaki na pondu. OK, est-ce que après ba pied du pesa séché? Oui, pied du tokoki ko sécher yango pe to ko sécher yango y a pas de problème. Ce qui gouvernement congolais a landé mission oyo a le but que aya na aide pas na yo to aya pas na yo pour former ba est-ce que vous avez la capacité pour faire l'échange wana? Pourquoi pas? Eza souci na ngai okomono ke na opesa zo monsieur mo mkesi matoli msarande ko journaliste na période de confinement na tindaki message et pas na décuilézer apesa ki atindaki message et pas na bakonzi ya mboka obanda liboso na papa na biso président république Faché alobi eloko ya boye ekoki kozala solution pour que ndako moko esala stock. Mais dans ce temps-là na sala qui déjà réserve il y a 3 tonnes ya pondu séché ezalaki déjà na gemela. Alors comme tozwa pe suite moko te na oyebi biso biloko na nyonso ebebaki nango puisque ego sengeli na biso que soki tosali boye to évacuer yango le plus vite na ba cellule ya mike to former kuna pote ekoma na Kinshasa sikoyo baluka ba empaqueter yango s'il faut bâtir yango en 5 kg 10 kg pona ko servir na ba famille oyo place que bazozanga biloko oyo mais tozwaki suite moko te bazaki obligé na abandonner yango autrement qui peut papa pe akufaki po ayaki pona osalisa na projet oyo alors nazaki un peu ya kolemba leto abandonaki yango souci na ngeza est-ce que vous voyez biloko yango ezana ba délai ndenge osala yango ezana ba délai okobeba to soko sala yango bongo vous mena ndamo ngai na oloba pondu séché oyo nalakisaka ndekuelizer na 2020 la période de confinement nalobaki yango mpe na vidéo na nga te oyo nasimbi esali 5 ans ezalaki na intact. Il suffit kaka o conserver yango place mai ezali te puisque esengeli na congélateur te esengeli kaka osombi kaka to mwa sono ya plastique oti biloko na yo wana kaki ozwi sachet okangi ozipi esili ekoki ofanda wana des années ekochange mpe goûte. Soko lingo lamba yango okotsaka na mai ya vio nanu to okotsaka na mai ya moto mbala moko soko lingi kolamba yango de préférence sauf les légumes comme bilolo na ngai. Alors les restes des légumes okoki kotia yango na mai mwa mai ya moto otia yango mai ebele na bassin o tremper ba légumes non na kati ozwi lutu obaloli yango bopote nyonso ekota na kati ya mai tika yango elala wana yo okei mosala na ntongo eske oya kozonga kokuta yango evimbi etondi ka ndenge esalaka mayebo mato ya mwa
ndenge bato champion wana après olongoli yango mai wana obwaki c'est une façon ya kosukola ndunda après obandi po saucisse no ya kolamba sifika kozala na aubergine na yo kozala na concombre na yo poireau na yo ai baepisi nyonso tosalaka na pondu okolamba okamati mpe nguba na yo to mpe osalisaka madesu normal. Bon mosaka ozoséchana yango mpe bakosala ngo ndenge nini encore mosaka eza kitoko makasi mosaka mpe eza simple na mosaka eza kaka otokisi mai ya moto ozwi to 2 verres ya mai ya moto soki oza na pake moko ozwi 2 verres ya mai ya moto oti soki mai ekangi moto ozwi kaka papier nini mosaka na yo ofungoli oti na kati mosaka wapi bien oti na kati 5 minutes après okomono mosaka ebimisi bajus nango nyonso ezongi comme so uti kotuta sikoyo na liboka ozwi ofiltre olambisi bongo mbika na wangila mbika eza eloko moko ke eza eloko ya sika te eza eloko tomesele nango banda kala okamati kaka mbika na yo osali cuisine na yo ka ndenge omeseni kosala là il y a pas de problème mama ye ndenge alambaka mbika na yo là il y a pas de problème yango eza na complication te yango eza na complication yango mpe kosala mpona bo ndenge eza deja ndenge otie boye mbika nde nati boye en tout cas ekoumela puisque o mosusu bazalaki nango kuna esali ina nde eza kaka na kati oui comme eza na kati mopepe ezobima te mopepe ezokota te eza yango intact. Ok mama Pascaline otali bacongolais na bacongolaise bazolanda yo sikoyo pesa bango message espoir parce que bamisusu espoir ezalaki lisusu te ke bakomona biloko ya boye mama mwana mwasi aya na makasi na ye ozo deja industrie noko oza deja wana ezosenga kaka l'état congolais parce que makanisi oza nango eza makanisi moko eza mpe kosunga mboka congolais il faut l'état activer yo mpo makambo esi efungama tala nani bacongolais na bacongolaise o espoir esavolaki déjà opesa bango espoir na makanisi oyo na en tout cas nakopesa bandeko na biso espoir ke toza na mosala ya kosala ke eloko ya boye ekoki kocréer emploi banda moto aza kuna na kati ya zamba ekocréer emploi facilement na bato bazosala mosala ya kokolona mosusu bazosala mosala ya séchage mosusu emballage et tout donc esengeli kaka ke l'état asapproprier na idée oyo atia bato biso nyonso na table totala ndenge tokoki koindustrialize yango soki toindustrialize yango tokoteka Congo mokili mobimba. Par exemple il y a une dame comme ça tozalaki na ye awuta na Ghana ayebisi nga alobi valeur boza nango na mboka na bino Congo oyo ya balégume ayebisanga te oyo eza hors vert biso bacongolais toexploite yango non te mpo toyebi façon ya kosalela yango te mais yo ozwi likanisi yo wapi alobisi nga alobi natamboli mokili mobimba nalia balégume mais le seul légume nalia na Congo ekokanda na goût na légume moko te pourquoi te biloko oyo biso toza nango oyo tosali oyo boye ça peut créer un peu de soulagement ti au fin fond des villages na bamama oyo bakonaka nyonso kei balei ndambo mosusu bakati okwa matiti kei na bamama bayaka nango na zando ateki ti oyo etikali ayebi esika nini akende nango te ati obwaka yango na poubelle quel gâchis tokoki kosomba bawana nyonso tofungoli bacentre mama soki oteki bandunda na oyo etikali obwaka te yaka nango awa tosombaka mpo totransforme yango totia yango ekoma bastock stratégique. Ok ndeko Patrick okopesa banimero ya bandeko mosusu oyo bapesa libanda mboka bakosala commande mpe en ligne bazomona page Facebook mais bakosala commande pour en ligne ezalaka malamu mingi ngona Patrick. Bon mwana mboka soki balingi kozwa biso soit kopase commande na niveau ya Europe bakokokuta ndeko Jean Paul azali na numéro plus 32 48 41 37 444 plus 32 448 41 37 444. Soko kei na Scandinavie. La Scandinavie ukokuta plus 47 94 71 45 19 plus 47 94 71 54 19. Na Congo awa boye il y a coordonnatrice azali Mama Juela azali
numéro naye ezali 081 58 558 99 99 bakoko zwa biso ou soit à partir même ya na page na biso ya Facebook bakokuta wana bakokuta ba contact même na ba logo na biso ya ba étiquette ya ba enveloppe bakokuta ba contact et surtout ba coordonnées des anakati wana. Ok, merci mingi bandeko balandi ya tokomo wapi eloka malamu eumela kati mais avant to sous cette mission oyo na ebi que dimanche oyo le 28 non dimanche oyo le 28 les jours oyo quartier mission na quartier Mujinga beta match nango na commune ya Kisenso les 3 rendez-vous les 3 tobos daté ba congolais tokuta na bongo deuxième porte Fikin foire internationale de Kisasa et pas yo pisson to officiel ya munene et ko salama bola na moi sport ke ya bana kwa commune ya Kisenso. C'est bon, moi je suis en train de dire que tu es des ballons. Tu es là pour sa victoire, tu es sa néblalité. Mais les bisous d'abord petit baba. Les bisous moi je te frappe partout de l'équipe. Kuluba mingi ya rambanga pasi. Donc oyo ezalande musalande muna nde na terrain. Donc wana ba luba eluti oyo za mission. En plus match eza un match à fraternité. Rolo ba trop mais ambition za pour na Kisenso. Souvent communication za mingi. Ba jeune na Kisenso, ba na Kisenso ba ota match le 28. Match za pour na bino. Match ba salon pour na bino. Tout Tanzania to ba oyo nini ko sala pour na commune na biso. Commune za makambo ebele senga to sala. Ba match à fraternité bo mtiko benda biso na bino te belo ko sala. Tous à la fraternité, tous à la bonne moko ko sangana oyo esala mingi bola esala mi malamu mingi to. Po ko sangana boende elongola kama besu mususu mena ko sangana nde epesa ndeke ko epesa ka bomoko epesa unité. Yango na ko senga ke honorable les azala to komi wa petit pipe ezala wana ezabala mukito. Mbote l'honorable Didier Kiku nande ko Eliezer. Donc choix va la tande ya posa bozala. Bo fifa bilenga Kisenso. Donc ba le ne mokili va ende na Kisenso. Merci bandeko na ngai boti kola des sports ya commune ya Kisenso match oyo kobetama match amical galant ya foot oyo kobetama ate bandeko na so quartier Mujinga na quartier mission bana Kisenso ba telemi po ba pesa vrai message ya commune na bango boti pe ko landa sports ya action commune pour la République émission et commune à Souka pour na mukolo ya lelo mama to banda ko yambaye total sabino comme le bipondu matembele ngai kovi mbika wangila siko ya comme sur niveau nini bande ko nanga soko linga mingi ngesi ngali ngana ko ya mingi covid na bilolo biloko nanga covid na bilolo awa pesa ali na moni yango donc bande ko nanga bosa na makamu na aéroport Njili wana bino tout ba glacière awa glacière c'est fini dans biboya so bozo ka bien te makamu ba glacière bosa na yango tablo ko muso na ba glacière kilo yango awa donc le bi 11 kg loko yo 700 personnes baliango. Ce que yo zone de bonara yo so ba 11 kg pas na bango au que en Europe. Peser, ko peser nini? On lui a pendant combien de jours yo za yo na mwana mi bali. 700 personnes sont 11 kg so za mi sa. On lui a pendant combien de jours? C'est ça, donc il faut vivre dans l'économie pour lui poser la malam. Maman otali caméra na biso. Ba konzamboka. Basé na besoin ba tokola pour développer mboka na biso comme. So ça message mo ya ko sala. La ministre ya petite et moyenne entreprise commerce extérieur ministre ya agriculture pour bango misa tourna ne makambo ozo sala makambo na yoza lié na makambo na bango o pesa moi message mo ba ba na yoza lié na l'existence ça oza ko exister ce que ba ko okuta na yo ba faire ba visiter ba comprendre même ba ndeko na biso oyo ba kenda ka bebe ngone ba kuna ba zo kende ka kanya ba kasese ba produit ba zo sala wana place bazali na ko na l'existence awa eza lelo na lobité tolika na formule o e ko koma awa normal parce que donc c'est pour là bande ko na bazala kwa mutu village o benga na professeur kwangu nzele zalité makanisi na yo oyo banolia masango
ne ba fu do na pete kana chasse buyi na le matembele uti maindombe et uti kwa mutu kana chasse ko pesa message moko espoir to message moko na gouvernement ya biso ya mboka Congo. Oui, merci beaucoup. Nako senga na papa ministre que idée oyo ba s'approprier nango. To komisa ngo likambo monene po ezala lobi ke moto azala kisangani alingi kolia pondu euti na ba Congo akena supermarché asombi abitenga leo no lia kana ba Congo. Moto azala ba Congo alobi nga leo no lia ka pondu agimina. Ezala loko moko que gouvernement a vu yango intelligence oyo pour que to industrialiser yango to exploiter yango. Ok, coordinatrice aleki na ba instance wana nyonso na ba exposition nyonso tozwi suite te. Alors grâce ya télévision ya tokomi wapi bango bazala ko découvrir ba intelligence oyo bana mboka bazana yango po te babimisa ba valoriser yango nde toye kokutana na bango bandimi po te bamoni valeur na eloko oyo. Alors bino bande bakonzi ya mboka bosalisa biso ke eloko oyo elimwa te totombola yango eza koteka Congo partout balegime na biso eza kisi mpona santé oyo nyonso to ndenge ekomi boye ekosalisa biso pondu fumbwa nyonso tu eza bakisi makasi tokolia yango na bafaçon ndenge nyonso tu tozwi ya séché toli soki mbula ebeti makasi mama moya bimaza te azwi na ye légume séché atina mai na midi bana balei. Alors ekosalisa mingi bakonzi ya mboka botala likambo oyo soki bokocontacte coordinatrice na biso ou bien bocontacte papa Didier na télévision tokomi wapi mpona kovaloriser batalent ya bana mboka na musika na akati topesi bango likambo oyo basapproprier na yango po te batombola yango selon devise na bango ndenge baza nango na télévision oyo tolandaka libanda ntango nyonso tozala kodécouvrir baintelligence à partir na télévision ya tokomi wana. Nabosanaki aspect moko ke baproduit na biso oyo ekoki mpe kozala eloko moko très utile mpona bamama basalaka malewa. Toza na baproblème ya réchauffement climatique et puis basaison eza kochanger. Alors bamama ya malewa soki mbula ebeti ntango mosusu azalaki na réserve ya biloko te ya balégume mpo te assiette ndai congolais ezalaka plus balégume que viande azalaka accompagné na biloko. Soki mama ya malewa aza par exemple na fumbwa na ye na ndako déjà akotia yango kaka na mai mpe akolamba biloko à temps akoservir bato. Mêmement pour la mosaka ça crée aussi pour na raccourcir ba mama azui mosaka na ye déjà si salema olia atokisambila tout ça ba cérémonie wana azui kaka tina mai. Mêmement pour la mama tembele ba légumes nyonso pour la pondu ça raccourcit mosala ya ba mama malewa et puis ça évite beaucoup de poubelles na balabala soki bato baza koleka bazomona ba reste ya ba pondu ya banini ça peut aussi faire quelque chose ya malamu mpona bango. Merci. Ok, merci mingi mama Isabemba ya libosote. Donc bandeko balandi ezaki bongo ndeko na bino Didier Kiku na yaki awa na avenue Marine numéro 72 kotala kosala recherche ya ndeko na biso moka mwasi mama aoteki mikila poto makanisi nini o ayaki na mpona mboka na biso Congo. Boneza la bandeko na ngai consommons congolais. Na mona ka ba congolais na ba congolais ebele atusaka ba publicité ya biloko mapaya. Masamba biloko kolia ya mapaya tout mapaya. Mais nga na yeba ndeko na nga congolais. Ndeko na nga ko bossa eloko te. Un jour ata 2 jours après kanisa ke ndeko na yo moko azuma kanisi ya kosala eloko moko. Tozomona biso nyonso tozoyoka bana mikila poto ba bandibu bazoteka na fumbo bazoteka na ngaingala bazoteka na wangila esa tuna mundibu wana wangila na munoko na bwenza nini fumbo wana munoko na bwenza nini bakotela na makasa na zoko saka fumbo mutu akwela ofumbo ya solo mama Pascaline ayebi fumbo ayebi wangila ayebi mbika ayebi kovi ayebi musaka bato tu bazoteka na biloko wana omona un libanais akoma na ye donc commerçant ya koteka biloko ya ba congolais esa la métisse biloko wana ayebi libanais wana ayebi bikala kasa ayebi ya mama Pascaline ayebi ya afanda kuna 14 ans o asala kuna
l'Équateur ayebi biloko nyonso wana donc aza mutu oyo biso bakoki kopesa espoir donc soki ale oyo eza fumbu ya solo oyo eza mosaka ya solo oyo eza mbeka ya solo bandeko na ngai tolekaka na télévision mpo toyebife bino tolakisa bino bato basala makanisi ya malamu ya kotombola mboka o Congo mokonzi ya mboka ye moko alobaki bolandaka bapremière sortie médiatique na ye badiaspora boya na makanisi totia yango en exercice tokende mboka na sokende liboso yango oyo eza des industrie compagnie monene oyo biloko zozokanja makasi partout dans le monde bandeko na nga tosoutenir mama oyo na boyi na bamoko na unité na bolingo nde mboka na biso ekokende liboso tika te kimi ya kolo nzambe ezala mabotela bino tokute bokoma lobi